Ma Mission TV, le miroir du monde. Azongi ta portable za funga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Dabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengaït. Ah, Oh yo l'équipe. on a l'équipe où il y a passé ma main. Ah ma chère. Ah Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa moto nyonso soka koti abimaka de service. mais ma chère, CPX oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batata ebele bakufi bazali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bazansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. réputation phénomène réputation constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Jimmy, tu vas m'aider là? Pas ça les plus grands. Ça va être dur hein, de dormir là. Hein. C'est malade. Moi je croyais que ça allait être la pelouse là, on m'a envoyé ici. Eh ben écoute, on fait avec hein. À la gare comme à la gare. Hein? Ouais, non, bah, allô?
Non, on a dit voiture c'est pas possible de trouver des cartons. Tu peux pas trouver des cartons. Aussi des cartons. Ouais, des cartons d'emballage ici. Et les lampes tapées. C'est Igor. Ah, d'accord. Où est la torche? La torche. Igor, les bougies. Tu vas toutes les consommer là. Ouais, toi. Alors, regarde comment tu vas. L'intervalle que tu vas laisser ici. Ok. Tiens. Mais on garde les 3 autres ici. Hein. Au cas où. Hein. Mise en place terminée. Ils ont de quelle couleur? Une enveloppe papier communicateur un peu comme ça. Ricky, tu me mets les baskets dans la voiture, tu vas ramener ça. Bon, il va chercher. Hein. Ah bon, mais on dit que vous avez ce que vous avez. Et quand tu es né, tu as la taille, non, non. Vous avez ça. Comment est-ce que vous dites? Bois, non. Il est réalité. Là, mais là, imagine que tu n'as plus maïs. C'est qu'il connaît tout. C'est qu'il connaît tout. Il y a beaucoup de gens qui ont la lumière. Non, bien. C'est la clôture de tout ici. C'est vraiment. Qui lui a dit que ici c'est la clôture? Cameraman, bah, je c'est beaucoup de Qui lui a dit que ici c'est leur espace? Qui lui a dit ça? Camarade, enlevez ça. Non. Je vous donne 5 minutes. Non. Enlevez ça, s'il vous plaît. Ça, je ne vais pas enlever. Journaliste, pendant la nuit, suspect. Piqué au point à Yoka qui soit dans son business. Non, il y a beau Moussala. Pas en main, c'est où?
faut me donner ça. Non, monsieur de la cour. Rendez-vous, monsieur de la cour. Rendez-moi, moi. kaka na GPX azokita portable ozofunga noki biso aboye GPX Ah merci GPX GPX ici c'est la Dacia GPX c'est Dabaka Louis Ah Izaneyo mengaiti Ah oye oleki Una leki buli ya pesi ngai Ah ma chère Ah ma chère nga lelobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka deseme Mais ma chère GPX Oh izali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa batata ebele bakufi bazali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali epuis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzalaki awa buti badesordre bukei busali makambo ya bino ya badesordre bukoma oluka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation anayo baconstipation GPX numéro 1 ya fret congolais na Londres Ma Mission TV, le miroir du monde.